ndeko Valdia Yambanga to sala émission. Tant on a eu comme une émission et image yo ça m'a fait mal na leli makasi. Et puis na osenga na famille na yeso bazali so ba yo kangai nga prophète Ezekiel naza prêt pour no limu sa maladie wana. Oh tika boy. Donc muto afandi na lupangu bisika antenne cellulaire ezali vine ya mulaité. Au moins un féticheur à cause à la marabout à cause à la magicien à cause à la pas à ça l'invocation mon quoi limwe. Pas limwe pena na nzoto ba itizaka ba ondo wana. A commis ça esprit wana esclave a invoqué esprit na contrôler déjà si une numérologie na ba de ka beti invocation il faut esprit na limu ça pour ba ondo ba limwaka. Ba esprit méchant et va dans la 4e dimension. Bazui esprit à maladie wana. Bazi pena li gogodo esprit wana. Ba beti na corps itérique na ye. To ba beti na corps itérique na ye physiquement ndeko wana asana maladie. Atambola mais abando senti kan nzoto bien té. Ayoka courage té. Donc yeba que tant oyoka courage c'est spirituellement déjà ba beti eloko wana. Et après tant corps itérique na yo ekozala mobiliser, neutraliser plutôt maladie wana siko ekoya et quoi affecter corps physique. Allez mutu a commis koyoka ba symptôme ya maladie. Bozale belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Biso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini na mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini na bonsoir. Biso télévision chaîne oyo ekokani na yo. Bozale belé bokota l'émission yo de partout na pesi bino mbote. Merci na fidélité, merci na confiance. Bosara biso na chez Biso télévision, la chaîne qui vous ressemble. Chaîne oyo ekokani na yo. Na yango na lobaka chaîne awo eza ba responsable. Merci na nyoso boko sala. Merci na ba soutien na bino boko sala na chez Biso télévision. Merci na ba sponsor na biso. Maman Daniela Ekombolo, maman merci beaucoup. Omoni mo anone alati. Mona ki carton ya bilambe koma ke uti Londres ye. Maman o na bani de ya moni ne na mo ano abimi kitoko. Merci mingi maman na bilambe otindaki. Na moni ngo ileke belé maman. Eh yo be basala abongo te. Nga mo amuke bo bilambe belé bongo na olata onde ni. De na ko bana ko changer lelo ti fin du mois. Ti année aussi là. Ah maman osala ka mabe nga na tinga ka mi balé. Yo tindi carton. Ah maman, merci quand même na nyoso sali. Merci na Lidi Mukadi, ma femme. Merci na bana nanga. Merci na ba sponsor na biso. Maman Daniela Kombolo, prophète Ezekiel, maman Siaramboyo. Vous excusez-moi, voix examen ma bé. Lelo na yambeli bino prophète Ezekiel, tokobeta ma solo. O etali spiritualité, tokolobela nyonso. O etali kindoki, marabout, magie blanc, magie noire. O kindoka famille ba lien ba code ya famille. Tokolobela on émission à lelo. Donc muta kimate muta zapete ni na lobaka ka soma nguba soma zo mai cha pembeni po émission zelengi asi boko yo kamara mona boyoka te na vie moto na nzambe na pesi mbote mbote papa chic nzamba pambola yo nzamba pambola ba ndeko nyonso ba olanda biso bana nzambe nyonso ba benga biso ba pesa biso vraiment confiance nzamba pambola bango merci pe na yo et puis na maman Lidi Mukadi merci. Moto na nzambe avant de ban émission ngala bomba raté bato balobi o yamba téléphone te pona nini yamba bato na téléphone bato bazala ba problème moto na nzambe yamba au moins téléphone so moni goza engagé assistant moto na nzambe na lobaki na ocha assistant vraiment te na posana za la trop na communication na bato balinga biso bana nzambe vraiment bo excuser ngai moi ba prière to laki nango mikolo yo mais numéro izali wana plus 243 o bo bando lukanga na WhatsApp 97 76 24 404 plus 243 97 76 24 404 mais numéro wana o bo mona ya Vodacom ezali numéro bando le kan appel normal mais WhatsApp ezali numéro na pesibino ya sika oyo zamba pambola bino bobenga na bando yamba bino bolimbisa so na tuti sami na tuti sibino pena mabaku mais na bando yamba bino cette fois-ci. Voilà, merci moto na nzambe to moni bato ba ko benga ba ko lela mingi nga na zio ata ba sans pelle okomona babwaki linga maladi babwaki linga PC o musa de kufi
comment expliquer phénomène wana? Est-ce que mutu po azwa to mutu wa bokele mbasu azwa mbasu wana ata sali mabe ata sali mabe te ekozwe kaka phénomène on zala nini ba bokele mutu mpese to tout monde ndeko na biso journaliste nde ba bwakeli PC ya ligorodo nzoto nyoso za ko beba ata taki innocent. Est-ce que mpese on faut ka izwa mais quand on expliquer phénomène wana ki ndogi nini sala ma wana na habité so image wana ezali ya ndeko na biso Valdi c'est un frère tellement bon. Un jour tokutana na ye na bandal ki nazaki pa ya ndeko Tracy Mbelenga ta onazo kita na bandal wana tokutana na Valdi nde ayebisinga te prophète olanda pe be mission na yo mais non c'est pas tout ça l'émission moko et pas ndeko Ken to sala une fois émission vraiment Nzambe apambola ki penda émission na makasi o to sala kina ndeko wana bana Nzambe vraiment bazalaki tellement béni na émission wana et puis yepe mutu ayamba kingai ayamba kinga penda façon émission de bandeko bayebi ta on a sakola ke nani maladie o ya COVID-19 e ko boma batebele na Afrique te wana ta maladie wana ngindi bato kufa ba prophète de bal baleka baloba ke non ils enlèvement bato za mena so boma bato na ye na niveau ya virus tala kaka ba prophète de bal za ma boma bato na ye bato ba misu baloba ke maladie wana vraiment na Afrique tango ko ya bisoneuse to kufa ndeko Valdi ayambanga to sala émission tant on a eu comme une émission et image yo ça m'a fait mal na leli makasi et puis na osenga na famille na yeso bazali so ba yo kangai nga prophète Ezekiel naza prêt pour na limu sa maladie wana oh tika boy naza prêt pour na limu sa maladie wana sila na zu yango to lobi nini naza prêt pour na limu sa maladie wana maladie ndé comme libo yo limu sa d'abord nazali docteur Zamba asalanga docteur spirituel docteur spirituel ngoloba apesanga don en guérison parce que mutunyo so na don en guérison ta docteur spirituel na ngina expliquer non maladie ezali puissance c'est na 4e dimension ndenge nini expliquer ko bana mo muke kota na mo muzindo bat ba yeba maladie za nini. Donc omoni Jésus so botangi na Matthieu chapitre 10 apesi ba disciple pouvoir alobi bokende ko benga na milimo mabe o evandi na banzoto ya bato et puis après abandi ko énumérer maladie ya boui infirmité abandi ko énumérer surdité aveuglement avant atanga na kombo ba maladie abenga comme ilimabe. Oh maladie ezali puissance ya 4e dimension na kata mutu ndenge mutu azarabe mutu azalaka 3 parties Bible lobi corps âme esprit osoko parle papa. Mais na kati ya Bible ela makambo mususu baloba te parce que soki baloba so ba prophète baloba makambo belé ba tia na kati ya Bible mais Bible nge ozala munene ko banda tina lola osoko parle papa. Bible est synthétisé ka ba makambo Bible est limitée mais liloba Nzambe est limité te. Il y a la différence entre la parole de Dieu et la Bible. La Bible ce sont des écritures, ce sont des histoires. Mais dans la Bible il y a l'esprit. L'esprit là c'est ça la parole de Dieu. Il y a un moment où balinga ko tia na kata Bible te. Sotangi dans Jean chapitre 20 verset 30, Bible lobi ke ela makambo susu yeso sala ba tia na kata Bible te. Donc il est tellement belé. Donc on biso tanga wana ezaba synthétiser. Donc moi bazo synthétiser makambo. Sikoyo ba dimension pour na lobi mais pas papa moi ebisanga papa. Est-ce makambo lo bezana Bible? Na ebisi Bible est limitée, mais la parole de Dieu n'est pas limitée. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ ba memele makomi alobi la lettre tue mais l'esprit vivifie. Ozoko ma papa nazokoma kobanga ni okota na muzindo na kati ya nzoto mutu azalaka na 7 enveloppes ba ke tanga na 1 Corinthiens chapitre 15 baba na verset 40 mutu ana 7 azana verset 17 azana 7 enveloppes. Bible zoloba il y a des corps au pluriel, des corps célestes, des corps terrestres. À l'intérieur des corps terrestres il y a l'éclat du corps. Donc mutu ndenga saboye ana 7 corps. Nous avons 7 corps. Comment expliquer moi ton Nzambe 7 corps? Toi bi toi na 3 esprit corps na âme esprit. Si comme maladie, pour kota ebima na nzoto physique, na nzoto boui physique et kota na corps mo babengango itérique. Vous comprenez? Corps itérique minga babengango ba scientiste minga ba to science babengango anticorps. Mais en réalité la corps itérique est un mot hébreu. Et ça, mon mot itérique vient du mot résistant.
donc il y a eloko ezo protéger eloko ezo protéger mutu siko mutu po akoya maladie physique ba betaka na no corps wana bandoki siko ba osandeni ba peut-être démon ya PC ndeti ndeko azu maladie na ba benga ngo eza maladie mo en PC ya ligogodo par exemple PC moko so ba betio soki basali sho bienté utika libongo libela ba osandeni ba zwinde ko wana ba ko bete malade ba zwi esprit wana ba esprit méchant et va dans la 4e dimension ba zwi esprit ya maladie wana ba zwi pena ligogodo esprit wana ba beti na corps itérique na ye ta ba beta na corps itérique na ye physiquement ndeko wana asana maladie te atambola mais abando senti ka nzoto bien te ayoka courage te donc yeba ke tango yoka courage c'est spirituellement déjà ba beti yo eloko wana et après tango corps itérique na yo ekozala mobiliser neutraliser plutôt maladie wana siko ekoya eko affecter corps physique ale mutu akomi koyoka ba symptôme ya maladie yango moni Jésus Christ na Matthieu 10 abane ko ba bobengana nanu ba démon pourquoi parce que ayebeke maladie avec comme maladie est d'abord un esprit avant mutu abe la fièvre abe la PC abe et bana d'abord esprit de comme maladie et comme caractère yango moni Jésus alobaki bobengana d'abord malade na banzoto abato. Donc, pour muta comme maladie, cela veut dire abeli d'abord spirituel. Et puis spiritualité est comme physique. Il y a un moment où il y a d'abord des démons. Donc, pour n'angande koana, journaliste on a linga mingi makasi, na banana ko combattre esprit. Na kota na corps itérique ne ko luka esprit et va na corps itérique ko lungulango na combat Jésus Christ. Ko beta e tonga ya molimo. Ko pesa ye médicament ya nzambe. Médicaments spirituels quand na combat Jésus quand on a utilisé ba médicaments zokota ba antibiotiques à molimo zokota parce que son a neutralisé ce qu'on a parti à nationner corps itérique naie au moins ce corps physique naie maladie wana et aussi la puissance impact wana ce qu'on ba betio antibiotiques physique et si maladie qui mais siko yo comment na maladie wana phénomène wana ya kozwa ligorodo ko beta ngo mutu ay mama kwanza phénomène wana spiritualité wana sala maana ndeni nganga sala nini parce que apparemment te comme nango ba 200 francs 500 francs et pourquoi diable a gagné nini donc pourquoi faire ça d'abord mbasu d'abord na ba non mbasu ils a vené à serpent serpent ba benga vipère mbasu so mo ba beti mutu mbasu c'est ba dire serpent lié wa sur place wana ce que tant sur place vené na fait tambolon to mobimba yango mona tango zo tambolon to mobimba au moni mutu le collet comme rouge le collet poli le place wana sur le collet poli ata bo pesi kisi et arobi kate parce que maladie wana za maladie o ezo traiter corps donc o ezo o est affecté o est détruit corps itérique na ye ata bo pesi antibiotique arobi kana yeti yango monaka tamba memi mutu na tradi pâtissier a lukano attaquer esprit pour ezakana ba nzete oyo nzamba cha ba être mo ba dans ba benga ba deva ba être wana ba zaka lokola ba médecin ba lokola minganga so zui nzete wana o appliquer bisika malade ezali nzete wana eko traiter physique et puis spirituel yango monaka ba nzete bele ba so benga kindo ya kindokité ce sont des réalités. Sikoyo toyena nous avant na expliquer ndeni babeta mutu malade ndeni. La première des choses baebi ke yo ashiki mukadi. Baebi ke non o sala succès nde chebiso mikolo ekangi pena monde. Po babeto maladi esengeli bazwa kombo na mboka. Bazu mukadi wana apata mukadi bako découvrir auto bengaka signe numérologie na yo. Signe numérologie na yo ezalaka codé na se ya date de naissance na yo. So ba yebi signe numérologie na yo nde bakoyeba ange gardien na yo parce que mutu ndenga zalaka boye azalaka na ange gardien mutu nyoso abotamaka na ange gardien na ye mais ange gardien akomaka faible so mutu abandi osa ayebi connaissance du bien du mal abandi soko kosala masumu nde soko koto ange gardien akomaka faible na Psaume chapitre 38 verset 8 nde Bible ezoloba verset 10. Siko soki bayebi signe numérologie à papa chic bayebi que papa chic numéro na ye ezabwe parce que mutu na kate azaka na 4 éléments ana moto ana mabele ana mopepe et puis ana mai siko bakoyeba signe numérologie na yo o ezoko influencer élément na yo soki bayebi yango bayebi que non papa chic signe numérologie na ye eza peut-être 5 est influencé par moto bayebi ozalaka moto ba démon na ba coach à travers moto yango mona otambola boye
ozolamba biloko soit maman azolamba mafuta etangeli yo ta na loboko mafuta ezikisi yo après ko zikisa yo nini osalama obando ka moi ezaki moto ezaki pota léger pote bandi ko se fondre pote ko munene aucun hôpital expliquer poto ezalaka kaka mafuta maman alokalinga mwa poisson mafuta sauté pas betinga na loboko be na comprendre tende ni na ziki on comprendre te bon ba beta antibiotique esimbite pota efongwami allez ekomi mbasu. Donc moto au moins ça que babi moto nde suyo moto nde betio plutôt moto nde simbio mais moto on est provoqué mbasu ça veut dire si ni numérologie na yo ezalaki moto donc yango mo ba utiliser qui à partir de date de naissance à partir ya numérologie na yo ndesko ba ki ko découvrir âge na yo peut découvrir ange gardien na yo ba betio maladie vous comprenez yango moni ndenge banganga ba beta mutu malade. Et soit tout c'est toute une procédure. C'est quoi eloni et salamaka. Ce qui baillé, batali âge na yo, batali date na yo. Quand tu regardes internet, comme on a une comme on a Ezekiel Matika, Ezekiel Matika, kota na si numérologie na ba moni oza élément mabeli. Mabele za kani, mabele za kimia. Oza mutumo kwa kimia, mabele na mai za kimia. Oza mutumo kwa kimia olinga problème ité. Ba découvrir ange gardien na yo. Siko po ba beto malade esengeli ba séduire ange gardien na yo. Siko comment ba séduire ange gardien na yo à partir ya mabe oyozo sala na mokili. So sali mabe parce que la Bible dit le Satan c'est l'accusateur des enfants de Dieu. O sala mabe na monkili. Ba c'est lui ange gardien moni o protéger. Ba être wana ba démon ba tindaki. Ba ndeko muso ba religion so ba benga ba entité. Ba benga ba mususu ba entité ba so ba benga ba djinn. Ba so ba benga ba démon, ba esprit. Ba disco ko influencer ko donc ko bonde la ko séduire. Ba ange gardien na yo. To ba séduire ba ange gardien no so ba perdre auto benga ka équilibre de protection ba perdre ngo comment à partir ma bé ba règle o ba démon ba djinn ba esprit ou bien ba entité et so talisa ange na yo tant ange gardien na ko limba tant ba beti mamo corps itérique et enveloppe et protéger corps physique so ba beti malade na corps itérique malamoko corps itérique so ka céder à les autres c'est une maladie yango mutazwaka mbasu mutazwaka MPC mutazwaka eloko songolo pakala. Yango monaka eza de conseiller na bino batu liekaka na internet so za na ba guerre so za ndeti biso batu dénonçaka il faut on ça la très bien protéger yango mona ba journaliste batu musu balinga ko kanganzoto akanganzoto à partir à corps itérique à protéger corps itérique nae pour abete maladie ate ngana kanganzoto ngana za na moi singa ngana za na moi chaînette akko provoquer banganga provoquer banani bo bete mba sesuité. Parce que nous sommes déjà au Kangama. Mais nous sommes déjà au Kangama, pas ma bêtise. Mais nous avons conseillé Bango. Au lieu au Kanganzoto, parce que Satan a protection est limitée. Il n'y a que pas Yesu. Yesu a protégé. Nous avons bétaka, bandéo. Nous sommes à côté de l'habité. Si les numérologies sont animées, ils sont ma belé. À côté de ma belé, au moins, on ne pas Moussapindenge, ndenge ataka. Et glisser pas et bêti ma ben na moi libanga aïe yo ki moi passe et sali moi pour se longwe douleur et bandi wana mbasu mo mapé bandi wana donc so moni mutu a comme na niveau ba bêti malade moko boye azaki journaliste azaki artiste azaki nani ba bêti malade de juillet yeba kaite si ni numérologie ya ndeko wana ezalaki déjà découvert par banguna na ye nde banguna na ye ba baby civi na ye yango moni nazako yebisa na bandeko yoza artiste oleka na nani na média osala ka ba émission osala ka biloko songolo pakala il faut beaucoup prier kombo na biso po basalo mabe bazoka na kombo na oya mboka oyo pesaka omona ndeko mususu na scène mo ba pese kombo ane ezipami e komi lokola kombo na ye ba komo bengela ye bakoluka bakotaka pata kombo nde ba bebisa vie na yo. Siko mutu na nzambe makambo ngo mope obangisa mwandamu siko neti nga oyo komo na botama nango ezaki Mike na mukolo na zwi chic siko yo soki bato bayebi Mike na nga wana karate na chic pe bakobeta malade. Oui, bakobeto malade à partir parce que so ba pese kombo peut-être ndeti kombo ba pese peut-être na musalo ça ba peut-être chic eza kombo collé na selon misalo zo sala. Donc tant que tu déjà azu kombo moko azora déjà esprit ya kombo wana nengo zana bako peut-être ye penda azali penda bako bengo peut-être Jackie Chan na ko traiter ma chaîne ya YouTube aussi esprit ya kombo ba pesi wana sko bango pa beto maladi faut ba négocier parce que Satan a négocié ka
biso sko biso ba chrétien to sala maram na trouble mais Satan n'a pas solo mabe fo o moni ndoki po yan akota na venir au vandi il faut négocier na ba ndoki baza tout wana ba ndoko baza tout nde ba otekele plan na yo akota na 7h30 poto joyeux bien et ça la moi si moko wana pesa ka kanda makasi to côté pas moi wana po ba ndoki baza bien ordonné ba magicien baza bien ordonné po ba beto maladi ba ozo tout un temps yango mona ba ndeko eza déconseil sur les canaux TV wana bitumba evitaka un peu ba biloko mo pa en pamba parce que TV ndenge ezalaka wana ezali to benga o première puissance na kata monde or TV za ka gérer na ba onde bazali ba être o ba être moko audiovisuel ça veut dire bazo mema visibilité ya mutu voix ya mutu na Europe yo zo tala na télévision ozo muyo ka voix na seulement comme si on est face à face on a monté entendre comment bungisa biso peuple de Dieu expliquer na mambo audiovisuel pour mambo to tangela yango wala biso to yebi za mambo technique yo même ça spiritualité ndeni onde yango moto na nzambe expliquer na malamu avant de comment na moto na mususu bon ba zonde ezali ba être o bazaka na basi na bango na bana na bango te moto na nzambe wana obungisa biso biso otanga ke lati totangela yango na Izipa totanga on pe na baba na académie de beaux-arts batanga pe bango expliquer bien moto na nzambe comment expliquer moto azawa eza mécanisme ni science parce que batu mususu par exemple batu église des noirs parce que là tarabila biloko mindele te mais ba ko la téléphone siko esala mande ni connaissance wana e uta wapi donc ezali babenga ngo métaphysique ezali sous forme ya muto azo ko s'incarner parce que ba onde baza bana ndena bike bazaka basi baza pe mibali baza pe na bana na bango ozomona ba onde babenga ba les ondes bafandaka na nani na sanza bazaka na sanza baza c'est tout un monde mobimbezaka kuna bana sanza sko bango bazaka ndenge ni po baza ba onde négatif na positif bango musana bango zani bango musana bango zaka ko évoluer science au moins ndongo sawana oleka na télévision olobi nzamba pambola bino tango zo ba nzamba pambola bino bango fo ba s'incarner voix na yo bazui elongino bazui nyoso yo tout ya yo ba faire voir visiblement na ba écran. Vous comprenez? Donc, coup circuit, diode, banani, il y a un des salles à biloko, on a des pièces. Wanezali, bon, on attend que l'électronique était, mais on a des éléments chimiques. Les éléments chimiques, ils ont raccordé, mais, et là que ça s'est passé, parce que les Singanios, ce moment, et c'est là qu'ils ont créé, ils ont attiré les ondes. Vous comprenez? Moi, je suis dire, les ondes, les kabiso. Les koto na libumba, koto na mutu, à partir de la télévision. Nde basé belé awa et belé ya kosakana te sko eloko stabilisaka bango ezali ba tene cellulaire nyos to mona omoni ba tene cellulaire o mona ya mo eza déconseillé ba pesa développer ba ko tia ba tene cellulaire bisika ba vanda raté ba futa $2000 congolais roboy mais kasi ba cause ba maladie nyos to za ngona ba mboko eza yango wana ti be biloko wana yo ka ba maladie ndeti ba cancer bebeto cancer kututé ba maladie bimi ba mikolo yo ba maladie moko ba kombo belé chikungunya ba nitu eza cause parce que moi ni ndeti antenne cellulaire des wana ba onde wana baza des milliers basi na bana ba belé parce que antenne wana résistance ba schéma ya ba raccordement ya ba zone nde ezo ko emprisonner ba onde wana ezo benda bango ba vanda wana so musala bango zani ba faciliter communication tant yo zo ba allo ba memi allo na yo et ken Europe et puis ba za na mango les avions pour les fusées vous comprenez donc muto afandi na lupangu bisika antenne cellulaire ezali vine ya mulaité oui so tala ba pays européen balata ba biloko moko boye balata bilamba moko boye ba bilamba ne za sous forme bandeko batangi place nga za trop spiritualité so ba bilamba ne permettra so ba onde moyen ba kota ba ona nzoto ezate ba odenda bandeko ba sala kamina ba antenne wana so biso na Congo lokwa to mboka bana na bana to vivra na grâce ensemble donc au moins ba tia antenne mutavandi wana donc mwana mwasi donc ba yepe ba couple ba marié so tali bandeko ba sala na ba chaîne télévision ndeti ba chaîne na biso à clair ndeti na kota pigeon papa oko tela e 4 boula fufa liango après quelques secondes ayoki nzala ekinda wapi ni salama bandeko ba sala c'est que lo ça mezani ba zone wana tout corps est solide il faut ba dissoudre yango bazo dissoudre funa niei na yo ba dissoudre yango
et puis ba chaîne eza kuna ba wese na bango tonda pa pamba te po ba zonde ba utiliser ba matière fécale na bango. Vous comprenez? Donc kuna na million na papa na opeso expérience ba ko tchelo ata 4 bikola fufu au lait. Ba tchelo 10 boules kende kuna 30 minutes et belé 10 boules na sili. Oko kota malewa kuna batuna malewa esilaka. 11 malewa esili. Po ba on ba kota kota eza de conseil papa mutango fanda bisika wana te. Po ba on basé belé kuna basi na bana basé belé. Siko bango basaka ni musama eza ko incarner ba voix batu, ba personnalité à batu. Et ça ba démonter. Et ça ba esprit net nzamba sala po ba mema développement na kata mokili. Mais sikoyo ba scientifique au lieu so ba éduquer monde, ba éduquer monde ba éduquer ka ba pays na bon mais ba pays Afrique ba éduquer on pays na bien te. On monaka na Afrique biloko wana zo contre mais to bika ka na ngolo nzambe. Yango moni sikoyo démon po akota attaquer yo ako utiliser ba onde. Même nani système ya kolimwa. Au moins un féticheur à cause à la marabout à cause à la magicien à cause à la pas à ça l'invocation mon quoi limoué pas limoué pendant nanzoto ba utiliser ba ondo wana a commis ça esprit wana esclave a invoquer esprit na contrôler déjà si une numérologie na ba de ka beti invocation il faut esprit na limou ça pour ba ondo ba limwaka ako bima ki abimi kuna donc atambola bongo. Yango moni lelo ozomona c'est facile ba joyau à partir ya téléphone bako yeba ndako vandaka bako yeba bisiko tambola donc okoza na téléphone na yo ata police eluka yo na ba pesa évoluer wana police eluka ba okango pété ata oboyi obike na pesa adresse au kimi ba okango pété ka partir ya téléphone pour muta communiquer bango za ba zonde pour na carte téléphone et ya na être mo na téléphone na wana oui. Asa wana vandiana ape na mwasi na bana baza na téléphone wana. Mais tango yo mama Lydia bengi yo, oyoki mungonga chéri na yo. Mu chéri wana voix ne zaka ya mwasi na yo, teza mwasi ya être wana onde wana ya mwasi mais incarner voix mwasi na yo. Po yo ka keza mwasi eza chéri na yo. Te mutu nzambe to lobela ngo mo bongisaka. Tozo wana na sujet na biso alelo to wana lobela maladie wana babwaki. Siko ndeko babwaki le maladie wana ya mpesi ya digorodo wana. Sort neza nini. Au lobby que celui qui est pas na yo retraité à Rubika mais si qu'on peut ça dans le bateau ba ko sala makambo wana moto azui andimi à faire souffrir muninga ne moto ake na ndako nganga abwaki malade nzambe ye nzamba a réserver ni bon eza penda pasi komona ko sala ndeko bongo donc somo dia mutu ngana lobaka ba ennemi à vie omoni lelo papa chic mutu alingi ote mutu a porter plainte a porter plainte ça va plainte belé muto a porter plainte donc alubi o kangama atali kutu charge o zana ngote OK non problème nyonso ba traiter ngo bo traiter problème dans l'imiable mais il y a atali charge atali famille o état la kayote mais donc papa c'est difficile place ba ministre ba sambaka oh apporter yo plainte so apporter plainte yeba ke mutuana a mutu moko boye il faut banga ata asengo bolibiso ki maraye c'est l'ennemi donc ennemi o alingi yote c'est l'ennemi o alingi yote wana iloka liboso eloko ami balé mutu abeti yo maladie ndeti maladie ba beti ndeko wana aza mutu c'est l'ennemi juré o pena lingi yote alingi to mutu abokelo maladie o abokelo mbaso o abokelo mpesiali gogodo oyo c'est l'ennemi juré donc aza mutu mo attention bolimi c'est qui maraye donc siko eloko ni o salama soki ndeko wana ke bato ba osalisa ye baza forte ba esprit wana et ko sala sabotage pas bomoni ka ndeko na biso pas eloko wana elongoli esili to bandi olela awa yango moni ndenga za wana eloko liboso il faut ba traiter corps itérique parce que so corps itérique kufi malamo na musunifo azalate il faut traiter corps itérique wana eloko ba traiter corps itérique wana pour attaquer d'abord corps itérique donc pour attaquer d'abord esprit ali gogo des na corps itérique so ba attaquer yango ba utiliser kaka mai ya pamba oyo mai ka ya komela oyo ba mai na komela ka il faut que ça la ba prier na ba mai wana nyonso azomela tanga azomela mai wana ezokota na nzoto parce que mai tanga ekota na nzoto et sonaka corps physique corps itérique mbala moko
Maya komela. Wana ezali schéma moi début schéma na pesime. So na za contact na et puis na luka ko ndena kuta na ndena yi. So na contact na ata ba sese na boko ndena yo kaki mais nga na bonde la pona yi na ko ebise sala ka maya komela o nde ko détruire ba iloko wana nyonso wana. Parce que mai eza élément moko plus puissant sur na domaine à guérison. Et on monnaie Jésus-Christ abana ko utiliser mingi mai ba guérison beli. Ke no ba na mai du Jourdain. Kende boy zo aveugle ke so ko na mai eza élément très capital na guérison. Voilà, merci Moto Nzambe. Numéro nezawana, numéro ya prophète Ezekiel ezawana. Bobenga ngate, nimone yangwana, nimona sika. Le basuka pour l'émission lelo na bandi lelo avez plus sur le bela makamwa ko bogela ba malade parce que ça fait mal de voir que un ami automoni to yebi ko comme ça monte na niveau wana parce que ça fait très mal. Quand on a mon image wana nga franchement na ndima yiteke mutu pe ya bomo to comme ça monte moninga ne bongo. Ah Moto Nzambe le basuka to ces émissions. Conseil na opesa bande konyoso. D'abord de bande osomata prophète ma spiritualité. Je suis chrétien, je suis prophète, prophète ala la lokola BBT. Prophète ala lokola mutunyo c'est prophète nzama mimaka ya pumbusaka yi. Alaxé ba makam ndenge Jean de l'île de Patmos nzama mando la ba makam. Conseil na opesa bande ko soza o le kana média. Oza star, oza nini boy. Il faut zalaka d'abord mir na molimo. Avo chambanga na télévision zalaka déjà mikoka. Et Moto Nzambe mutu lo anga o pena chaka mbanga bogela mama lady zo anga te seki ngala ndenge nini na jara batanini. D'abord problème eza nini omoni ndengo zawana mutu ayebi relation na Nzambe zaka yo moko yo moko yebi ndenge ni oluka Nzambe parce que awa toleki na télévision lobo tembanga mais tant ozonga na ndako peut-être na mutu moko soutenir ka yo peut-être na mutu moko la ndeko na mabondeli peut-être ndengo za moi sinanga seki moi sinanga yo moko pe obondelaka ozongo prendre donc na opesa ka bande ko conseil so oleka na télévision au monique ba bitumba ba menace de mort tout ba la ko ba maladie et na ba biloko ko sala ke po ezo opété bien sûr Jésus-Christ oui alanzam biso to bondelaka mais attention tant ozo sambela yeba kande ni ozo sambela parce que na pesa ba position ebele so ebi ko za menacer obi ke ba attaque makasi zo ila yo attention tant o sokola mai ko sokola na savonté ah mikolo wana soko yebi ke wana na bando fungola bango dia ba révélation basi me ponga na prophète so yebi ke ça émission moulaï to mina suka so yebi ke mukulana ba attaquer au trop o sokola mai na savonté boto sokola na nini mai pamba sokola mai ya pamba mikolo wana so esenga ta 7 jours sokola mai ya pamba et puis ko pakola mafuta te mikolo wana so yebi ke ba attaquer to ba la ko ba maladie so lali lala mi mpandia talaka mingi este boto mbeto za boyeka balola mbetu etalaka mingi este ata ba beti ko itériki na erosimba yote zalaka na bitide afo bima soko bimi pena na porte ya ndako afa o niata makolo zalaka na bitide ya kozwaka mai o lobi o beli makila na yeso sopa na nani na mabele et puis bima ata basali nyonso e osimba yote wana eloko ya nani ya liboso eloko ya mibale soki okutani peut-être na nganga kisi o nini o mweke muto atakaka yo ah, t'es wana lobangote. Deuxième partie émission Roloba. Merci mesdames, messieurs. On arrive à la fin de cette émission. Je ne peux pas conclure sans pourtant dire un grand merci à la personne qui nous a donné la place de faire cette émission. On appelle ça la bulldozer. Elle vaut plus de 67 comédiennes. Oyo, c'est la théâtre. Il y a l'équipe pour organiser à moi business naie. Adapena mamnaye apena bana batangaka apena mituka na ye ba misusu ba kelelaka je l'aime na pesio mbote c'est comme zoami ba biye somme maman moi siwana ye po linga ye po zo courage ko aborder na nzela faut za ministre député sur na wa mutu simple ozo courage pour so tale bolengi. Merci beaucoup na maman Daniela Kombolo la maman oyo alati si mwana maman na moni carton bilama na gangi maman po nini boyi ngala senga ka chemise na pantalon yo tineni nga bilamba carton. Maman, carton peso pesait combien? 300 kilos. Ah, maman, pour nani bouillie. Comme ça, la sous-bon, tu n'as sécurité, maman. Et ça, n'a pas passé, mais merci quand même. Et Babi n'a pas changer. Chaque jour, on les marins à venir. Et on dit, oui, pour te tonner. Maman, ça m'a pas molayo. Papa, pote, on a peu sur motte, ça m'a ici aux amis. Merci, Naba Nanga. Merci, à Lidi Moukadi, ma femme. Merci à tout le monde qui a mis à cette chaîne, chez Bissot Télévision. Merci beaucoup. Tout le monde, bongo, mbalasima pour l'émission Asika. Bye. Vous allez belé beaucoup l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balanyo c'est chez Bissot TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.
Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.